Aobi numéro 1, Pascal, personne. Mais c'est normal. Numéro 2, vous avez laissé du Mathieu Jules Pierre. Ah ouais, c'est normal, voilà, c'est ça. Numéro 3, Kofi Olomide. Pardon. Numéro 3, Zafé. Mokolo Wenge. Bakolo Wenge nde balobi 20 sonne numéro 1, Yami Balé Papa Chéri. Yami Satou grand prêtre Ferregola Niko Boronina. Donc tu peux contredire Mambo Mokolo Alobité. Donc c'est ça l'essentiel. Tant comme musicien Mishka a renforcé kaka choko ebele na orchestre. Azata na deux vocales ya malamoté. Ko yebani mwana wana Mishka. Vous comparez moto porno na chanteur. Moto porno suna. Moto porno yebi était na chanteur. Héritier Watanabe. Tout ça na mitakala na yebi tout na ba téléphone. Héritier na niveau moko na ferreti. Kobanda awa tina gimpese. Faire lekie na musique, faire lekie na mbongo, faire lekie na koyemba, faire lekie na gitoko, faire lekie na basapato, faire lekie tina ba caleçon. Ko remercier ba fan o ba soutenir qui est pendant la période na yo ya Robeta stade mais à ça les vidéos na téléphone moi ya bien té abimé rouge makasi ba tebe ba lobela on a habité ouais est-ce que on a pénétra likambo muto ko vendre on a tel pe caméra lobela on a li bandi ya Charlie Prince ba mamba bongo ko yeba na les padres za pasi ozo banga te Alexis aya nani Alexis Alexis a commissionnaire le roi papa na za commissionnaire le garbanda on a banda Alexis a liboma. Salut chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle au Burlanda biso partout dans le monde. Vous continuez à s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter. Et si c'est pour la première fois, mettez la vidéo nabiso au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Et chaque fois belément soit que tout au bando kota au bando recevoir yango. Dès car nous avons sarabino vraiment chaîne nabino oyo la chaîne au bando la bino marabunyon sur théâtre, musique, analyse ya bien vraiment boyambango vraiment na boké bignon parce que biso a to la rabino karama solo oyo ça la bino bien. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou depuis quelque part mon boss. Merci beaucoup à toi derrière la caméra Richard Mempe, merci à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebara pour ça bana ça que bana basenga. Merci beaucoup à Gianni Généraux Kabunda. Merci beaucoup à toi derrière la caméra aussi. Dieu merci Maemba. Merci à tout le monde. Bandeko bozo pesa biso confiance, bozo s'abonner à la chaîne na biso, bozo commenter au ça biso plaisir, automer la vidéo, s'abonner, appuyer la cloche de notification, tindela pe muninga au ça la biso bien. Vraiment le lot ozana Joe bombe de Ferregola bandeko balinga kolobela Ferregola vraiment tout le monde bandeko belé baleki na TV après stade de martyr ya Ferregola tout le monde miche quand on a biso alekaki o azama ko ya la team wata tout le monde lisusu bandeko ebele to mona ki Denis l'esprit alekaki to moni vraiment bandeko ebele o balekaki à part Mishka to mona ki sous Alexis na ngambu ya Fali Pupa abalekaki to moni basara to la to moni bandeko ebele vraiment bazo sa analyse pour na faire rigola mais e ça biso bien te pour analyse obino bozo sala to éviter par là bozo linga bolo banini pour martyr et betamaki concert et tondaki to tondisaki bandeko ebele ba oloba au concert na biso da concert à Doni et Kei ezongi vraiment tozana Joe notre cameraman soko sala biso plaisir au tondiselanga déjà invité na ngaba monae et ça biso plaisir. Bonjour Joe. Bonjour poupée Barbie. Bonne santé. Santé très kitoko bana les padres bazalara bien donc porte parole à la Costa Rosa Lorangaité donc mbote na les padres Nika Boronina grand chanteur de mon pays. Mbote na vieux papier au chou du prêtre, mbote na les grands chanteurs ya Bogar ya Pembe ya Metiola, mon vieux Michael Angelou. Donc mbote na ba coiffeur tout ya Sandro Lacoste. Ah toza mutu mabelo wa roga boka tora suki bonge ko mpegitoko. Donc Jojo Tamboye yo Zelensky bombe ya les padres s'attendaient na bimisi go. S'attendaient na bisio
concert na biso ya Ferrego là tomonaki on biso na bandeko bazalaki wana bandeko pe bazalaki te et ça biso ra bien pour concert na biso soko beti en internet oluki en romona ngo mais bandeko mususu so toluki yango ata na minute oyo ezate na ebité bandeko bazo critiquer pour na yo avant to kota na ba détail bandeko ba critiquer concert wana yo ko loba na bango tozana eloko aloba na bango te bango babeki tobeta concert te bayelaki biso Vandam bayelaki biso Jackie tomoni Jackie te namoni be Vandam te bana bango bayuma tolakisi bango ke bayuma basila kala donc banda makambo ya ba concert ebanda na Kisasa tolongoli ba Ventone ba Papa Chéri tolongoli bango donc ba vina biso ba Kester c'est Ferrego là c'est Ferrego la numéro 1 aleki tous les musiciens za Kisasa. Donc to lakisi bango ke bana mikie to lakisi bango ke baza bana mikie to moni weranso na l'équipe na roloba bato na génération bato babeta stade yazo compter moko numéro 1 deuxième eza JB Piana troisième eza Ferrego là mais to ebiti héritier Watanabe to tchaye na place nini po yepa beta ki stade jeune talent héritier faut yekola na biloko ebele papa ya Wenge mokolo Wenge bakolo Wenge nde balobi Ventone numéro 1 yami balé Papa Chéri yami satu grand prêtre Ferrego la niko aboronina donc toko contredire mambo mokolo alobité donc c'est ça l'essentiel etika libongo weranda alobi esili mais monite ke wana ko tire ranking contre Michael Jackson du Congo alobi bana ngwa ya Ventone bazalaka combien bo sala succès na Kisasa ba Didier Lacoste ba Wera za musicien te Didier Lacoste za musicien za chef coutumier Lacoste za musicien te ozo côté Lacoste na ngoma musique za musicien te Lacoste za na 4 pantalons malamu za musicien te Lacoste za chef coutumier za musicien te Lacoste musicien ta ya bonga za langati za musicien te donc c'est faux andeni Lacoste za musicien te Lacoste ata lekiawa venanga Michael alegi na succès Lacoste a ébanité à salarié logo te Lacoste a beta rande caillou après na Kisasa za chef coutumier tout monde a machine rassemblement de chefs coutumiers bazalaki 12 na yemoko bakomi 13 donc Lacoste za musicien te azonga mi kota na mama musique za musicien te Lacoste za ndé mona baroga roga ozo comprendre abeti concert mati sapato a mwasi na ye ozo comprendre koti na sapato a mwasi na roga roga na masamba de bana bango wana Lacoste za musicien te wera za Michael Jackson de Congo yango alobi de jetika libongo mais lelo bandeko musuba oloba pona concert ya héritier Ferrego là alanda ki fali pupa ninga beta concert ye pa linga ki abeta lelo balobi lo ko abeti ko alanda ki abeti concert abeta pe ni arena ba ozela ye bobo tangela nga mona makelele trop alanda ki nani alanda ki fali pupa ninga beta ki stade de martyr abeta pe ni arena ba ozela ye kombo muto ano chengi o tchaga na makambo ya ba danse aza jeune moko na félicitaga c'est un bon danseur Aza musicien, c'est un bon danseur. Azong Samabele, Lissi, Azobeta Balibodonaye, Aza danseur. Vous comprenez, les padres dans mon tout monde dans la musique à Congo. Tout la Lissi Bonga qui était dans les Rabango, tout n'a belé. Rien à dire, on dit que Biloba, Loba, Bazo Bima, Bazo Silika, Bazo Kangaba, Kandara, Bango Mora, Bona Martyr, Pamba. Grand prêtre de Goudé Morazo Loba, c'est à Bossana déjà. Et soit Binovani. Wapi Vandam, Wapi Jackie, Wapi Bresley, Nazo Mona Bangote. Vous comprenez? Aza musicien, c'est un danseur. Au côté de Marambo, tu as bitumba ba musicien. Vous Hollande. Yo ozo bangate ke Alexis aya. Nani? Alexis. Alexis a commissionnaire le roi papa na papa na za commissionnaire le garbanda on a banda l'Alexis a liboma. Alexis a ne logo taza rien na magambo oyo tambwe bombe ya les padres. Oyo au fin les padres na 11 ans na bimi na wa massé. Alexis a logo. Mais vous avez parmi bateau ba opesa bambongo nani Ferrego la opesa bambongo po ba fingira. Apesa biso mbongo te ngana za côté ya défense et attaque. Na défendre et puis na attaquer. Donc ba petisi ba musicien bino nde boye. Biso za côté attaquer défense. Donc ba Gérard biso te to ba fan les pas de moi gérer biso azate. On vient pour attaquer directement, on met na les pas de aux ongisa. Normal. Biso to za bongo. To lo la ba papa na biso ba Patrick Mouyaya ba ministre information à l'époque de biso yotoye donc to na mutu moko to l'époque de banga na musique ya Congo azalakati azati ba Pichona ba Alexis na ba Koko Niki Momeli Bombe ba be lorote na isuni Koko Niki na Grace Thompson Grace Mbizi te Grace Thompson Mbizi na linga les années ni Thompson. Vous comprenez? Azana ba stress ya mobali na Bercy aboya ya mwana ko biloba loba bongo. Ba si sous Bercy. Ba mani ki azamela na Bombe so ya meli Bombe mutu zo sala susu te. Ana susi nani akimi ba ona mbongo. O achaka collection na moto akima atika ba musicien na ba Bukavu akima zonga ba mbudalikasu. Bana ba souci. C'est ça. Ba niveau mona les pas traité. Donc toi na bango oye biso beto ye.
stade kaka nde elelisa bango o tuka mpona martyr ka martyr nde elelisa bino. Est-ce que défi batie pe New Arena? Est-ce que papa Hervé okokobeta New Arena? Na novembre toko répéter na arena. Na wapi? Toki ko répéter na arena na novembre. Tout ça beloka lokuta te. Toki ko répéter na arena. Parlons de la biso nini parce que na moni peut faire rigoler linga ça mambo trop na CC na ebité tant obimisi de eloko wana c'est que ça déjà officialisé déjà. Bato lokuta baza trop. Na biso que na novembre to na Bercy. Oh. Ligo na se équité. To na Bercy toki ko lakisa bango musique, ne to pese bango cours ya chant. Et bele ba beta martyr ba yemba te spectacle malonga te ba ko présenter les biso mwana na kati ya stade mais mwana ngo pe miso etengama. Ozo comprendre. To betela bango de musique. Ba yoki musique mon afani bayoki miziki bamoni plein bamoni na bilamba leader alati donc esili baloba sunini balingi sunini baloba susu mambo ezokende mabe makasi tomoni Alexis abi oyo akomeka koya toyebi te ozobanga te un jour bokutana na nzela menacé kotangelanga pecho wana Alexis te somoni mwa mobali akomi na mabele aza so mwana mobali te kotangelanga Alexis te aza logo te Alexis aza logo te nando futela na bandal na mona gaye asala ka copie aza commissionnaire ya bandako ya lwaka ba studio ya ba 50 40 non aza copie ya 300 te donc aza logo te pecho wana Alexis o Jojo Tambozeleski bombe ya le padre ayaka babe na ye kotangela nga bato ate babe logo te ba muke bakoki musique te ba ko motina ba mbona bango ba ya ko déborder sur les padres tozana bi to cadrer bango tozana bozo cadrer bango mais ce ko mishka pe to moni sou mishka so ayesu mabe mishka démarrer alobi vraiment bino professionnalisme ezate pecho wana mishka na orchestre na bango azata na deux vocales ya malamu te yebani tana koma musicien mishka a renforcer kaka choko ebele na orchestre azata na deux vocales ya malamu te o yebani mwana wana mishka a musicien te leader na bango aza locataire ndenge mona ngai nakoloba mambo leader azaka locataire te ndenge mona ngai biso tout fotela ka studio ndenge mona ngai aze logo te mona na mishka aza na vocal bien te aza na bilamba ya bien te yemo aza na no bien te aza na poema ba single oh nyonso ezaka stade de martyr vieux nanga Michael ayebi makambo oyo les vieux papiers au chou des grands prêtres ayebi makambo oyo et ezaka martyr ne lokili so makambo tout faire regola fala betane martyr te mutu lokola mishka azo comparer les padres na héritier kindoki te faut être sorcier ozo comparer mutu porno na chanteur mutu porno yebi ete na chanteur héritier watanabi tozana mitakala na yebiso tuna ba téléphone ozo comparer na les padres bango ba sopi mai to futsa bango siko aturo mai ya pétrole te maître Joël Botumbe Satan 3 maboko mabe ayebi makambo na oloba to kiena bango boye héritier na niveau moko na ferete kobanda awa tina gimpese faire lekie na musique faire lekie na mbongo faire lekie na koyemba faire lekie na kitoko faire lekie na basapato faire lekie tina ba caleçon to kiena bango boye atindi mishka yebani ko tuté na kisasa héritier na niveau moko na ferete je na trésor Moscou na tué défi héritier atabeti 20 fois stade de martyr on sala pe mpiaka 20 fois na ozonga sous stade a osala zo mpiaka to kena bango bongo papa avait balakela ki eboité bino ne bandeli muninga azolinga annoncer déjà deuxième stade de c'est koti soit disant chef d'orchestre azata na vocal ya malamu te azolega na te azo déconner sur les padres donc biso pe photo kena bino boye héritier à niveau mon affaire te atika ko mi sepelisa au monde 20 na beti 12 yo mi se ba pe son taba tala sika otun taba bon tabo ba pesa ka en plein concert ya ngwani seulement kilo koso na ye aleki olian taba tala onda komi mais c'est mpiaka logie stade de Martin zo beta bango héritier à niveau moko na faire te héritier na bandeli héritier bon de ba bandeli rapport na rombo affaire héritier à niveau moko na faire te na makambo nyonso ya vie à niveau moko na faire te maintenant bozolo babongo jo babi concert na bino ezaki concert à union sacrée bo bengisaki bato quatre na stade de martyr ezaki kaka na ba fan ba gaulois ba villageois bazalaki ba Poutine bazalaki bango nyonso wana bayaki kaka pona ko soutenir faire gola mais soki batikaki bino na bino ba gaulois stade wana nya etonda te nana ngabeta concert a bengisa bato te to bengisi ba grand fali abeta concert a bengisa 14 invités mabeni ba omona grand prêtre Fabregas azalaki wana ayeko
Mbali Bossamo na vient les padres. Grand chanteur à JJ. Azala Yohana. Miel de son double revolver. Moudalegi héritier na baro. Yemba tout ça. Ya beau professeur à chant. Ma béni Azala Yohana. Balobek est au bêta tête au ton disate. Basson en est na plein. Basson en a musique. Basson en est na musique. Maintenant, on va soit la musique. Tout le monde qui s'injure pas y a lobby. Félicitations, félicitations à Papa Hervé, à Betty Concert et Simbi vraiment félicitations à. Est-ce que les lots lobby n'inga finga qui Papa Hervé à cause on a subo yamba. Tout ça dans la poste de roi Christine. T'es comment on est à la Christine? Tantine Christine. T'es comment on est Christine? T'es comment on est Christine? Comment on est Christine? Toi on a posé na été. Azé logo t'es musique inding walegi d'avance. Dans ces messages, je pas qui sont joués à soi Hollande. Non, non, message Hollande pas Hollande, non, c'est pas Christinité. Alu kamne mobali, alambaga, nzale sala mabe. Alongwe qui tient sa carte ici Braza pour na $5. Tala makambo yeli. Eza pour roga zane logo te roga. Et on a zo conseiller roga na mutuna mabe ozala na ngwa, ya pas fait so papier chudi akata osuki obonga. Vous comprenez? Roga c'est logo ta ne logo te faire aleki. Maître Joël Botumbe Satan 3 et makambo na oloba do ba ko kati ba bana miki Christine otanga komba Christine était. To ando kena bango boye. Et sengi to kenda na bango boye. Ba sona na stade. Ba sona na musique. Ba niveau mona les padres te ba mokie. Mais on a so ça ba analyse ba bi ndeko na biso artiste moi na mboka beta ki concert awa bino tout bo c'est là ba analyse Fally Ipupa. Nani? Fally Ipupa. Ah abeta yi concert bo sela ki ba analyse mais yo bino sikoyo bolingi to lobela mamba faire té bolingi bango ba lobela mamba faire té danser kotenga la biso ba danser té ozotanga zo ba danser mutu ba mbela ra bibi basi ba komba basi akala basi bibi ba resute otanga zo ba danser nzema bibi wane kota ah tu vois la ebi ngote na regeta po ser bibi asiliga ba bomai makufa te aza vivante si yango ser asiliga otanga la nga danser trop fallait aza jeune moko féliciter abina na ye c'est un garçon un danseur qui danse bien o kutina mamba ba rumba na baloyenge viens nga Michael grand coiffeur ya pemba lege na niveau chant vous comprenez na pesi mwana na biso keina gola mbote bisika bizwami oh donc il n'a pas commis gola alors il coupe mwana c'est leur bien affaire nani mwana c'est leur bien affaire nani papa mwana ya miel de son bien affaire nani c'est notre fille oh. C'est normal talande faire gola mo sakana na stade des martyrs talande faire gola sakana na stade des martyrs donc to ko ça la présentation pe ya mboya ya faire le 3 janvier na stade tani to mo sakana na stade des martyrs bat ma comme ça en ligue c'est ça en gravité donc et puis na conseiller ba fal na biso tout miko to melaka Heineken 0 bien importé ouais bien Paul Moud masanga tout e bandi na pe na kana ki sasa imbre ba jeune mingi mitu to melaka Heineken 0 papa tia oloba oh dans un message déjà étamboli que to mela lisu ba bofote beneken te nazongeli Heineken 0 ti papa oloba nde mona champion Botumbe Satan 3 nazongeli Heineken 0 mais wana bozo baby c'est baninga marché to na marché nga tay ko na tenga Heineken 0 Heineken 0 za masanga Guinness ya masanga te importé Barbie vraiment Richard Satan aye bombe à l'époque de Ferregola ngayo na ye na ebona ko régler ba compte ya ba faux chanteur tout na kutana na mignon Abraham na Satan na hôpital ya Yolo bazwa na makila ya kozwa makila na eba belaka SS mignon Abraham abelaka SS na kutana na kozwa makila na hôpital ya Yolo ya Mabanga mais oso banga te le to lebe comme nandeni na banga nani otangi komba mais bon peut tanga komba fere na tanga kombo ya Abraham musicien kombo na Abraham azata na 3 vocales ayaka papa chéri tanga mo memi ba bafle na orchestre na kutana na Yolo azozwa makila waza muta SS bakisa mususu vraiment on a invité Richard Mempe ce qui toi dans ngonga ndenge to moni susu Denis Lessa qui a tout na ndeko na biso pe ka même question il y a Denis Lessa pour Denis Lessa baki ce qui fait rigola luki était concert egotonda stade etonda te mais le to moni fait rigola beti concert oyo ba tout ba do féliciter na invité au ko bani prophète à tempo ah Denis Lessa na problème na comment na poso le roi dendo je engagé karayo mais on engagé ngai
Mais bien abi mikolo ya roya koloba ko finga e a porter plainte azula puis apporter plainte ça apporter Denis on a poema poso mutu on a teinture safu couleur nezo yebana te alobege mutu to obeta na mwa ko sala mpiaka to yambaki pap stade tondi le padre Ferregola a corrigé bango tout à Denis laisse dans marambo Denis c'est un païen l'église n'a na 4 bandimi na ye na mwasi ne bakoma 7 o botanso Denis laisse ngefa legi Denis laisse Moïse Mbia legi Denis laisse pasteur na soka lembelembe voici l'homme legi Denis laisse ce mon a pasteur Mobimba atika soi-disant mamunzamba bengela ye fa défendre ba Michael Mbai ba José Nzita yeka kombo affaire mutoma na poso ya dendo ba che onja vous comprenez poso ne ko normalement zo banati ba bo makambo le padre Ferregola c'est bien wana pasteur te mais passe-temps mais bande ko musuba lobi Ferregola a ça remerciement pour na ko remercier ba fan ba soutenir qui est pendant la période na yo ya Robeta stade mais à sali vidéo na téléphone mo ya bien te abimé rouge makasi ba tebe ba lobela on a évité ouais est-ce que wana peneza likambo muto ko vendre longa tel pe caméra lobeli wana li bandi ya Charlie Prince ba mambo bongo ko yeba na les padres za pasi ko yeba des ba bebele donc bango baza musique ba vandara ba bulara les padres bon ba lobaki baza ba numéro 1 et ko sala biso sengo ke to moni numéro 1 a sona na Lil Wayne a sona na Jay-Z azo sona na Basta Rams yobo binokaka les padres ba niveau te ba kokate stade de martyr ne logi magambo soko legi faire ça mamu faire ça na martyr vous comprenez na bandeli sous poupée Barbie héritier ata beti 25 fois na martyr au salam piaka 25 fois na ba ki so faire ça limpiaka je mets tout o yanga ya coupé mais ayoki salongo li soni na chaki tout en coupé. Mais Ferregola a une relation il y a bien à héritier Watanabe tant boya boy baza na relation bien matindi mishka sala manquement de respect on a sûr que héritier aza au courant que mishka les gars pour le moment un faux chanteur comme mishka tango yana te vazo bana kombo na tindi za patron un faux chanteur comme mishka un faux chanteur comme mishka akante musique za Carolette akante musique za Choko na ambi tant alegi na TV pas Frank Stema azo déconner sur les padres to betele maboko photo massé et kende boy. Merci pour débat de comme Souba Lobby na concert il y a Ferregola a immortalisé mingi nani papa na biso Kofi Olomide ke we ranson atkal ko yemba tande ba we ranson te asangisa ki bango tuna wenge ensemble beti bango nyonso et bon ba bi fala yemba dembo ya we ranson ninga yemba ki bango nyonso po bango to ba se retrouver na akoti ko to Blaise Bula akoti na ba na biso ba manda wenge ensemble bon bazala ka bongo batambola ka bongo abeti grand prêtre Mopao ayembi ba mama Miliabel ve ba ilo kanto ba King Kinster asangisa ki bango tout mambo faire asali monsieur monte na Congo au salon akoka tangela nani azati mama Ferregola ou rien azati Fabrice alobige papa Wemba totigala na eza Ferregola les padres c'est ça tous on a droit à protéger Fabrice Fabrice na podi mo ngite grand caméraman à monaki c'est normal faut qu'on protéger to so na bango na musique martyr ya pambe boti ba makambo ebele tala la coste nda suka na masina tala la coste mais le Robino Mundibu oya banda ko oh et bon na Robino bon Robino Mundibu aza mutute mo lingi bango trop Robino aza mutute Robino yema lonze bonini ba yebi na kisasa danga na Robino ana ba générique kanga ma e beta kotene alegi innocent na musique mais innocent pe wana boyaki reboya represter na bino Robino bino boko tsa tuna ba makambo yo pardon innocent mutaki misire bo reboya poster te Rihanna d'Afrique reboya leki tous les filles barana ki sasa na génération na koyemba leki bango tuna makambo na succès tangela ngo azande mona rebo bando tang nani ba Sarah Lula a prestaki vraiment luke nani susu base belé nani susu nani susu fio nani yo yebi kutu bangote bazali base belé fito ako marebo tangela ngata défi oyo yebi bazande mona rebo parce que na yebi so Sarah Lula nani susu nani uzoko kota zela base belé ba base ba
Bozo luka ko luka. Zela. Moi si na yemba ko la rebo. Anita Moab. Chia. C'est le passé. Nani so basi. Kasi bango na ta. Le roi singa ba faux chanteur na Kinshasa na otangelo bo baze belé. Neti la Coste ebo yemba te. À part la Coste. Gezi mawete ebo yemba te. Qu'est-ce qui se passe? Roga, il y a un Moutouma a roga. Faux chanteur du monde. Kabosé. Nous comprenons. N'est-ce pas Denis c'est un mbaté. Non, tout est faux chanteur. C'est belé. Vous avez vraiment un bon. Nous avons un bon ils en anzela. Tangela nzembo Kabosé oyebi. Tangela nzembo la Coste oyebi. Ezati. Tangela nzembo JDT. Mutalela batata mwasi benga mama leki benga nga mama kulutu tia rolela ba bengele papa na bango na banzembo. Vous comprenez? Quand l'équipe la soigner à Robino mbango lobeli yango. Mais yo lingana lobela muto la Robino. Ni papa Hervé quand même à tondi si stade à féliciter. Leki na Robino zo côté na maka Robino za musicien te Robino. Hein? Kokota Robino ba makambo yo te Robino za musicien te. Ayebi go yemba te. Bigo yembate ba Robino faut appeler ça papi Kakol merci pour Kakol da côté na maison mère attaque chauffeur na e Olo ba keton Robino yaki na maison mère ba boya ki pour bi Kakol mutamema na maison attaque petit na chauffeur vena megara moi danse makambo ba musique ko tsara batu tout na makambo ba musique personne te lit mais beaucoup ba benga na oyemba ba sola na on te o kangisa bango nde aza musicien te ebo yemba te ba lokaki ba bombe ye mais c'est bombe ye ouais o ba obeta na ba obeta ngote ba obeta ngo bien te ngana obeta ngo kitoko to ye to tanga muna kombo na ye oyebite est-ce que papa Hervé P na tuna que des questions ana a foutara pe ba journaliste pour ba lobela foutara les pas da foutara mututi oui ba je sais ba foutara o ba foutara ba mbongo tala lelo nde patron na bango bloqué bango ba Mombaya ba Vincent ba to belé tala onde ba bloqué bango biso ba foutara mututi on défend notre maison tina suka ba gaulois jusqu'à vie ba bloqué bango pour ba kende soutenir roga tonde yo li mamba roga belé bo nengeni kasi on a lobité pour ba kende ko soutenir moi na mboka roga za musicien te zo ko roga tala na de rumba ya roga oyebi mama yo roga ko voit CP la faire azongi si en actualité na Braza ba ebagi lisu tenga na ebi groupe za na Braza extra musique à Nouvel Horizon ya ba Zaparo de guerre na venu episode Doudou Kopa grand chanteur na kati ya Braza donc tsaruga wa bokoti wa kona na balo yengi yo bosesa game piaka mais ba musicien ba daki belé o ba yaki pour ba prester ba ndimba ba faire rigola mais tout monde moi na moi outé Braza ye ba pese mutu ba na ba leki roga na koyemba bébé Braza aleki roga na chant et puis na ebisabino bébé Braza azwaki jeep tango ke ateki jeep wana aso mandaku pembeni ako ma voisin ya roga mona na leki roga na oyemba bébé Braza donc pour yo atika ngote atala ka faire rigola mais ateka sabino ke bisona ba brevet to na problème été on est qui copte ba beda cop mutu kala ba récupérer mona yembi kitoko azwi car na ye c'est ça mona yembi kitoko est-ce qu'on dit ba to ba lo ba ke car wana ba récupérer ki yango nani abiso to sama mbalo kutate o nazwaki disque d'or e mona na raté nazwaki disque platine e mona na raté nazwaki boye lokuta na lokuta to sama mboza clair to sama mba vérité et puis na bengisi o lobby ya otande to buka grand hôtel ne to buka grand hôtel wa chapiteau te to buka chapiteau ya grand hôtel za wapi to pe sa correction to pe sa musique qui plein et puis leader on la ta ki to makasi parce que bien sûr on a leader azab moi cité a mobali noko aswana na bana na été le padre Ferregol papa na Davina leader azab noko mais babi to ebi ke bolimbisa nga ba fan bandeko bokola bo limbisa ba fan bandeko bokola ndabiso babi ndeko na biso le ketchu c'est un PD mais Ferregol là abwaki bébé le ketchu I love you bébé le ketchu c'est ba mo beta na le ketchu to ndenge nini wana zo engager ka bato balobaki menga na le ketchu za succès le ketchu zo soa bato boti love you bébé le ketchu alobela ba musicien belé ata ba boire ata libanga zoate botika le ketchu ya succès le ketchu ba dédicacé oui c'est lo mona simana et lo roté a dédicacé petit na e leki na ye le ketchu I love you baby I love you le ketchu bon ça la I love you pas moi si I love you petit na e
Libange legi ba disque. Libange legi formule 16, qui formule combien? Voilà, et au cours de Banini, il y a des occasions au Talabiso pour l'émission de l'eau, va retenir que les padres Ferrego là, à Boukaï déjà martyr, et puis tous les qui s'y ont, tous les qui n'ont pas mon souche. Tout aux Arabons. Lobby, tous en a chapiteau à Grand Hôtel, $200, couple 300, bois, la musique, messie rumbiste, professeur Yachan. On a dit tous les musiciens au Baranagi, ça. La génération là. Dans niveau mon affaire, niveau chance d'attirer les bangots. Donc, les gens ont héritier forcé. Attendant nos comités, mais ils sont au Sumo, au Komara. Mais les lobes étaient dans 2050, c'est ça. Lui, il va retenir. On a habité à Grand Hôtel. Tous les gens aux États-Unis, tous les Beta, New Arena. C'est ça. Ok, ne boké ne eka boké na papa va betara New Arena. Poto si ça ma. Biso betara musique ya mbongo, bo pesi biso mbongo to bete. Ya biso domi bete sara biso moroté. Biso za bo pesi biso mbongo contrat to bete si c'est ça. Na si tongo lobi ke domi bete sara biso. Mais même c'est na poto ba kima ate. Parce que tongo lobi to mi bete sara biso mogoté. Mais babi papa Hervé mo ta soutenir concert na. Tango to moni ba sanga na biso buzoba ya kisasa oyo. Ba koti tricage to seni. Tellement il fallait les padres laisser à Gaulois. Automatiquement, il fallait pas le montoyer, les padres. C'est normal. C'est ça. Bambote non bandani, to comment citer. Bambote na ngai na pesi mbote na vieux papier au chou du grand prêtre. Na pesi mbote na vieux na ngai Michael. Mutakata Savimbi Suki. Na président Zelensky na Ukraine. Donc merci na binondi bayambinga na salon la classe, meilleur salon de tous les salons. Yango 20 ans d'expérience. Batumsu bayaga on a ba produit na bango des meilleurs des matadi, des meilleurs des louf, des meilleurs des nini kufa mais ça la classe de la rati lelo. Tala ba coiffeur ne baza ba bogar, ba kataka ba sukia ba salera tout, soin des visages tout ça la classe. Mutu mabe roga yaka ba kata osuke pa papier ochudi obonga ata. A otoza vilain ba kata osuke obonga. Mbote na mère Safi Manze de la mignon la Queen Mada d'Angleterre. Ouais, la pesi mbote na ve na ngai ya Anto Mokonzi ya Italie ve alembisa nga western na ba 50 €. Na pesi mbote bisika bizwa miyo. Moleki ya mère Lissi na pesi mbote bisika bizwa miyo. Donc mbote na les padres ni Gaboroni na Masananga Liverpool na yo poupée Barabi ou l'équipe Petchouana des mers. Voilà, merci beaucoup, merci Jonathan Pesi biso vraiment merci na ba fan na biso. Oh boza scotché ngai. Viens dans un trésor Moscou. Au lobagi ngwangula yango ye ngwangula bacha mafuta bacha na miel. Soki ba yenga pe na yeli susu. Voilà, merci beaucoup et ceux qui baillent par Oya, biso pe to limbate tan boroya, biso pe to luka ya pega ko palolango. Merci beaucoup na ba fan na biso bozaki scotché branché, bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. Automé na vidéo ba liboso s'abonner, appuyer na cloche de notification au Tindeli pe Muninga. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci à toi derrière la caméra Richard Mempe, merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Aibara posa bana sa ke bana basenga. Merci à Gianni Généraux Bunda, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Maître Joël Botumbe, Santa 3, voilà. Undertaken, voilà. Merci beaucoup à toi, Dieu merci Maëba derrière la caméra. Merci à tout le monde. Bandeko, vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter. Merci beaucoup. Ceux qui ont besoin quand Denaïf Sarabino, tout le monde a Nimbala Sima. Bye. Bah, il y a les meilleurs de Loufou, les meilleurs de Madaka, les meilleurs de Tchad, Bakoufa. Ça va la classe toujours. 20 ans d'expérience. À 4 ans, il y a les Souki. Moutou Mabé Roga, il y a un avocat au Souki. Vilain type comme la Coste. Bon, Bongisson a la classe. Ça va tout. Le grand coiffeur Bazana, Michael Mignon. Je suis gaulois jusqu'à la mort. Ya, tiens, il faut que la caisse. Il y aura la caissière à vous. C'est mignon, c'est gentil, très propre.